Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. C'est par cette chanson que nous débutons cette émission, nous les peuples d'aujourd'hui. C'est la chanson Oponangai de l'artiste et musicien héritier Watanabe Goga Toto Yatembe Kostra Nostra, intitulée dans l'album Chemin de la Gloire. Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche à toutes et à tous, vous qui êtes éparpillés à travers le monde. Bienvenue dans votre très belle émission, nous les peuples, cette émission au caractère socio-culturel, basée de la chronique musicale, présentée par les vôtres, Zakari Mwamba, ZM, nous sommes en direct sur Allo Peuple Télévision. Allo Peuple Télévision, il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions. Allo Peuple Télévision, ça se trouve où? Nous sommes derrière Palais du Peuple. Et sur l'avenue Palais du Peuple numéro 32, c'est là où votre chaîne Allo Peuple Télévision se trouve. Mesdames et messieurs, j'ai quelques informations des vos artistes et musiciens ci-après. Fally Ipupa, aigle de la musique africaine, il a joué vendredi 8 décembre à Ovo Arena Wembley. Vraiment, c'était tout fait, tout flamme. L'homme des 3 arénas. Fally Ipupa, vraiment coup de chapeau. Il fait vraiment la fierté de la musique congolaise à l'extérieur du pays. Pourquoi pas, hein, de fierté de la musique africaine à tout entière. Vraiment, Fally Ipupa, coup de chapeau. Et après, après Paris, la Défense Arena. Et c'était le 25 novembre. Et maintenant, c'est Ovo Arena Wembley. C'est à Londres. Et c'est en Angleterre, plus précisément à Londres. Vraiment, c'était tout fait, tout flamme. Il était vraiment en communion avec le public. Plus ou moins 12 500 personnes étaient sur la salle. Vraiment, et coup de chapeau à l'artiste musicien Fally Ipupa. Vous aurez l'intégralité dans quelques minutes. Héritier Watanabe, Goga Toto Yatembe, Kostra Nostra, La Pulga. Il a joué aussi le 8 décembre à Pont-Noir, c'est à Congo-Brazzaville, c'est là où l'artiste musicien Héritier Watanabe a livré un très grand concert là-bas à côté de la Pont-Noir. Et le samedi 9 décembre, il a joué à l'esplanade du Palais des Congrès à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. C'est là où il a joué hier, samedi 9 décembre 2023. Vraiment, Héritier Watanabe demande à tous les mélomanes qui aiment vraiment la bonne musique et le spiritas, vraiment de consommer la chanson Oponanga, intitulée dans l'album Chemin de la Gloire. Oponanga, c'est vraiment la chanson que l'artiste musicien Héritier Watanabe Goga Toto Yatembe a vraiment rendu au Seigneur. D'abord, il faut mettre Dieu dans la première position. C'est ainsi que l'artiste musicien Héritier Watanabe a dit que non, il faut vraiment commencer d'abord par louer l'Éternel. C'est ça que la chanson Oponanga est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. Et vous tapez Héritier Watanabe et vous aurez la chanson Oponangai. Ig Binafile, marteau piqueur, le grand maître, il va jouer aujourd'hui. Tout à l'heure, là, Ig Binafile avec les adorateurs, il va jouer au camp David de New Look. Hein. C'est dimanche 10 décembre, vraiment. Zabongo Production pour la campagne, il y a numéro 20. Hein. Numéro 20, c'est le président du second avènement, l'âge du testament accompli pour la République du Congo. Lui, c'est qui? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Balobimu Kwantombolo. Hein. Numéro 20. Tous les Congolais, partout où vous êtes, tous azardete, tous ananuna fachi, tout peut s'affacher encore une fois de plus. Deuxième mandat, à réaliser et rêve, projet où vraiment chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana pour na Congo, n'enga lobaki a promettre que Congo yokoma bongo allemand d'Afrique vraiment tous a vraiment croire que avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tout vraiment ça doit très bien passer. Tout répéter ça encore deuxième mandat et vous allez le moins bien. C'est ça que l'artiste musicien Ig Binafile joue au camp David de New Look chez le DG Martin Lukusa vraiment à Lucas Salesi Kawana Pona Batutu production vraiment ya artiste musicien surtout et Lelo déjà tout à l'heure Bino Bozana va parler déjà Bozwanzela en télé référence à Nganda Maboke vous avez na commune en télé Nganda plutôt quand David New Look Zawana Bokende Koyoka les adorateurs na Imoko Ig Binafile marteau piqueur. Oui, en sont les rois de la forêt. Vraiment, c'était tout fait, tout flamme. Et Bana Idiofa, Bayambaki, Oya Bango, Igo, les rois de la forêt. Oui, en sont au Pazabongo, candidat
député national et provincial kuna na Bulungu na province kuna ya Bandundu kuna na Bulungu et l'artiste émissien Igwe le roi de la forêt pe azabongo candidat vraiment coup de chapeau et bonne chance à Igwe le roi de la forêt et vraiment toujours azawana pona ko sepelisa bongo bana idiofa vraiment il doit regagner qui s'appelle la chanson et de Ouéranson le roi de la forêt OP a immortalisé c'est-à-dire à embelli président de la République candidat numéro 20 vraiment beaucoup de gens la plateforme Nyonso Ouéranson officiel Bogozo Bongo la chanson il y a candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tata Mobich Adolphe Dominguez Balobi Tata Mobich OP vraiment ça faut pour vraiment finir à mettre vraiment finition album na 12 kalaté ou vraiment je sais ngana wengemeni nyonso surtout bana tona tout beau c'est vraiment l'album 12 kalaté de Tata Mobich. Ce qui concerne les informations de vos artistes musiciens et yangwana en attendant que quelques informations nous la biso passons à côté de la régie pour souffler un peu avec ce qui était passé le 8 décembre à Ovo Arena Wembley et Fally Ipupa vraiment casser la baraque là-bas, c'était génial vraiment. Et grand à côté de la régie pour essayer de voir ce qui était passé le vendredi 8 décembre à Ovo Arena Wembley. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'était
l'artiste émissien Fally Ipupa Dicap, la merveille, aigle de la musique africaine, avec son groupe F Victime, un groupe d'accompagnement. C'était tout fait, tout flamme le 8 décembre, vendredi 8 décembre à Ovo Arena à Wembley, et précisément à Londres. Vraiment, c'était très bien passé. Coup de chapeau. Encore une fois de plus à l'artiste émissien Fally Ipupa. Vraiment, vraiment fait plaisir à grand prêtre Jean-Claude. Balobi Jean-Claude vraiment Zolanda Bisso depuis Paris. Balobi Jean-Claude Penzazo a fêté l'anniversaire le 8 décembre. Wana kuna na côté à Paris. Vraiment bon anniversaire encore une fois de plus. Jean-Claude vraiment Kulutu Nabiso toujours à Zarawana peut à soutenir Nabiso ça peut un restaurant Mokuna Mbutalombi, c'est-à-dire Jean-Claude Mbutalombi peut vraiment na carte restaurant Mbutalombi kuna na Paris vraiment a fêté vraiment anniversaire et c'était très bien passé et coup de chapeau quand il fait de plus joyeux anniversaire Jean-Claude Mbutalombi patron et restaurant Mbutalombi kuna na Paris. Rentrons à côté de la régie pour voir ce qui était passé hier à l'esplanade des palais des congrès avec l'artiste émissien héritier Watanabe Goga Toto Yatembe Kostra Nostra La Poulka, l'artiste présidentiel comme je l'appelle vraiment, hier aussi à l'esplanade des palais des congrès au Congo-Brazzaville, c'était aussi tout fait, tout flamme et en attendant vraiment, Spirita surtout Bazala qui présent, répondant qui vraiment massivement et pour nous zéla ya bango album Chemin de la Gloire OP, vraiment à Meka peut que ça bon bilingue à Chemin de la Gloire et Tozonga Eric Matala et si tu peux nous balancer ce qui était passé hier à l'esplanade des palais de la Congrès vraiment image où tu bon pas Dadi Moula le directeur de marketing de la Timiwata et suivant ce retour tout juste après.
sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'était ce qui était passé hier hein, à l'esplanade des palais des congrès au Congo-Brazzaville avec l'artiste émissaire Héritier Watanabe Goga Toto Yatembe Kostra Nostra, l'artiste présidentiel comme moi je l'appelle vraiment. Et ça fait plaisir à Maître Gabriel, hein, Maître Gabriel Biguel Kabi Kandol, notre candidat, Yamo Amba numéro 414, vraiment, Banamo Amba surtout numéro 414, Nabiso Azali, Maître Gabriel Biguel Kabi Kandol, oh, vraiment, Azawana pour changer classe politique, Yamo Amba vraiment limité, Bana limité, Ngaba, Kisenso, Matete, limité, vraiment, bilo tout, Bozala derrière, Bongo, Maître Gabriel Biguel. Pourquoi pas, candidat na biso, il y a commune, il y a limité. Balobi 500 et plutôt 58, il y a commune, il y a limité. Lui, c'est qui hein? Honorable Jérémy Fumvulu. Balobi, honorable Jérémy Fumvulu. Azo Sengana Bana, nyon surtout, il y a commune, il y a limité. Bossala confiance. Numéro 58. Vraiment, Balobi, numéro 58, pour retenir numéro 1, Bana, tout, il y a commune, il y a limité. Il y a biso, il y a vraiment honorable Jérémy Fumvulu au pena tout azawana pona ko changer image ya commune ya limité vraiment na ke kuna côté ya Bumbu balobi Bumbu Telema hein, Bumbu Telema avec maître Jérémy Bumbu Telema avec maître Jérémy Mouleke maître Jérémy Mouleke mavambu numéro 17 na biso ya commune ya Bumbu maître Jérémy notre fils notre jeune frère notre frère ami c'est-à-dire pena tozalaka na ye na Bumbu o aza pena wana pona Bumbu nyonso te ezala ya kotelema bozala derrière maître Jérémy Mouleke candidat numéro 7 na provincial na commune ya Bumbu vraiment. Et je ne sais pas si Eric Matala et tout ça vraiment de cœur pour nous balancer ce qui était passé hier na circonscription ya Lukunga vraiment bana tu ya Lukunga équipe Mobimba ya Psom 35 équipe Mopsom 35 qui a mettre Chris Cicero Bakumba Bofa Psom 35 moi Nandaku sauf de servir les autres candidats numéro 575 et à Lukunga 575 ya Lukunga P44 ya commune ya Kinshasa. Oh, vraiment, basala qui bongo bangé na carnaval vraiment motorisé, bangé na carnaval motorisé, kakandeng bozali komona vraiment babanda qui bongo na Nyangwe na commune ya Lingwala vraiment batambola ki ba drapeau ya MLC vraiment et répondant qui vraiment positivement kakandeng bozali komona et ensemble na bino vraiment bana tout ya Psom 35 basala qui pena mo bangé na campagne motorisée plus de 250 wewa o bazalaki wana pour soutenir oya bango candidat numéro 575 ya Lukunga balobi Lukunga ya biso ye wana otoza na ye mettre Chris Cicero Bakumba Bofaya vraiment mwana ndaku oyo aliaka na batu akabolaka vraiment na batu balobi biso tout aux derrière ye vraiment campagne motorisée salemaki na ndenga ko sarana te babimaki bongo boulevard gare centrale bakotaki Gombe bake bongo bakomiti côté ya Bralma bayaki tiko bima côté ya bon marché wana vraiment c'était tout fait tout flamme toujours na conduite ya parcelle que Olivier Kabangu na Diki Kalonji au bazalaki wana équipe pena mobile vraiment tout au bazalaki wana et c'était vraiment très bien passé campagne motorisée et excellence maître Chris Cicero Bakumba vraiment vous aurez vraiment intégralité il y a ba image oyo vraiment avec commentaire et yanga moko bozongo pena avec toujours un parti na idéologie karandenge to lobaka. Ici sur ce plateau mesdames et messieurs je suis avec Micho Chomen et l'artiste musicien oyo vraiment tous arrêter souvent autre mekepe ko sel un peu et analyse par rapport à comment est-ce que notre culture il y a musique na biso ya Congo et ça ko évoluer et j'ai dit bonjour et bon dimanche Micho Chomen. Bonjour et bon dimanche na yo pe Zakari mon petit Zakle. Bonne santé. Ouais, santé ko la zobatela ndozo monara donc à l'aise. Boni Paris. Paris 7 Kidei. Paris 7 Kidei. Toujours quand on est différent, on est ensemble. Quand on est différent, on est ensemble. Ça évolue très bien, j'espère. Ouais, très bien. En tout cas, Paris 7 et ça évolue bien. Batbazo consommé, Maxi Single, on a combo ya Kirdan, bazo consommé yango. Donc, ils ont les cas très bien dans la plateforme, mais nous sommes Viezo Mata toujours. Viezo Mata toujours. Arumba Oyo Embelaki Gimingele.
Ouais, ça la chanson on a bêté là qui les procureurs Guy Minguele, les procureurs Guy Minguele. En tout cas, il faut n'appeler ça. Merci beaucoup na maman Lisette Balomba. Motema ya les procureurs Guy Minguele. Oya sali po nanga na madame nanga. En tout cas, elle est Lisa Kingaï. Donc en tout cas maman Lisette Balomba, vraiment merci beaucoup. Nzamba zongi c'est ami qui place Bimelaki. Vraiment Nzamba zongi c'est ami qui Bimelaki. Maintenant si vous voulez mais quelqu'un qu'on analyse un artiste et musicien. Le lot pour moi musique nationale des autres est-ce que na makambo ya phénomène combattant où il capé freinant plus ça là plus ou moins douzaine d'années au phénomène combattant celle qui nos artistes et musiciens et se produire sous na sol à Europe mais quand même avec l'artiste Fally il peut la merveille au mais qui vraiment quoi affronter kozongi ça vraiment que ça l'effort kozongi sa musique na poto betaki bongo na 2020 à Cora Hotel Arena ex Bercy et vraiment c'était très bien malgré ça qui ba quoi qui à côté il y a ba congolais ba combattants et après mutumsu sayi ko betate na salle mythique quoi salo yebani yo salle mythique pena oyo ba production salle makao to yebi comme ba Zénith ba Olympia de Paris ba Bercy ba Bataclan ba salle mythique wana maintenant lelo lisusu après 3 ans et a otu le sou ko refongola lisusu pona musique na biso kaka ndenga za toujours ko luka ko sala effort ya ko bimisa culture na biso vraiment ça a toujours les bandes a otu ko beta bongo na Paris la Défense Arena le 25 novembre et le 8 décembre a otu ko beta na Ovo Arena Wembley vraiment komona ba effort oyo l'artiste MC Fally pour ça là et taki yo pe komona ndenge musique zo ki nous mona en commun. Bon, merci mingi petit Zach le papa na presse na question na yo. Pour la musique na rolobana no boye. Au moins soki tozongi sima na ba 2008, 2007, 2009. Ba chaîne Union sur la TV. Et ça là na ba film nigérien. Ba film nigérien. Ba comédien na biso, ba na ko kana souté. Pour mon apena mutava na TV, azela théâtre ba congolais. Na kati ya Congo e bana ozalate mais tant ba congolais ba yokanaki ba comédien na biso ya Congo ba yokanaki ba yeko sala lelo komba zobenga nzonzingi au moins tant ba sali nzonzingi Charlie Videlin ayeko jouer awa ou ayeko jouer awa ou ayeko jouer awa est-ce que lelo mona sous film nigérien tala makasu ezarasu na plaire ezarasu na plaire te on comprend pour la musique na biso en tout cas musique ça pena ya okita. Les aérokita. Et aussi, on a bisondé ba musicien, toyokana, tozana bon moko. Nyons ya mabe to tiana on a sé, to tombo la sous culture na biso ezonga place ezalaki. En tout cas, na pesa na zo pesa ba coup de chapeau na aigle. Bon, nga bien aigle terre, nga bien na Fally Ipupa DiCaprio Anelka. Anelka DiCaprio. Kombo nga la benga bato ba bengi ba aigle. Et ça bano ya kilelo. Si. Biso pena depuis. Hein? Anelka. Fally Ipupa DiCaprio. En tout cas, nazo pesa ba coup de chapeau na mwana mai. Mwana mai abandi ko zongi sa culture. Vous comprenez? Au moins basal on a tout mwana mai abeti. Hein? Ba te bele ba kana beti pe ba repas. Si. Ba tout musu ba tsope ba projet. Ouais, ba beti tango mais ba beti ate. Mais hier ba projet na raté. Mais mon amai a kangi basali on a tout. Et puis après ça moi force moko na musique il faut na détermination. Il faut ça déterminer quoi. Ouais. On comprend parce que na hôtel boyé na banele ki zaka so na bosente pas joka. Il y a joka ka. Atuna Fally Ipupa DiCaprio Anelka. Abisko yo na musique au rêve comme loka banani. Na bossa la ngote tellement na banako se planer trop. On comprend. Binga pena na lingaka na ba niveau ba grec David. Mais le lotala à l'équipe grec David hein. Ouais. Oh yo zo avuango. Si. Ozo pena ko confirmer. Azalaka na ba mission na ye akoma na niveau ya ba grec David. Ouais. Mais le lot Fally Ipupa à l'équipe grec David. Ouais. On comprend. Si. Donc azaki déterminé. Na boulot na ye. Après ça, corps et un moussala na nyoso. En tout cas, coup de chapeau dans moi la maille. Vraiment.
les lopena aux lobango ouvertement état qui est un artiste musicien mais si. il y a certaines personnes pour avouer peut-être un peu fort lelo fallait pour ça là à mon loi tant société il fallait zander mais yo quand même état qui est un artiste le but que nous après ça pena force ya kozala déterminer après ça force wana pour oya banaka kokana à réaliser yango niveau ya bande ko luka koma aleki yango OK yango pepe sanga pe force qui n'a même pas recette tina ma niveau wana vraiment on a déterminé on a déterminé et ce copain pas vision a fallu pour pas aigle en tout cas asa artiste congolais na talakaye mais le nous le pas boyer peut-être certains artistes musiciens sous moi approcher ça tout pour ça pour ani no lobeli fallait pour le comité en soutenir to fandeli et puis quand même hein couper ça paye ba loge ko pesa pe mo ba flair eta ke ngai mo panzi sango et yo peta ke musicien les locaux maki ko incriminer biso ke muta mutu songolo muta mutu pakala quand tu parles de famille ouvertement comme ça et avec cœur ouvert est-ce que va tout musu ya musicien mo to koma boya comme beto 12 pour ça to po so pe ba petit zacle toza batu vous comprenez toi na misu toi na matoi tozo mona tozo yoka nga naza porte-parole ya fali pour pater vous comprenez mais question yo tuningai na ba œuvre au moins na maya zo sala en tout cas soki na niango au moins que na zala ndoki si mais loko na ibanga kindoki te en tout cas coup de chapeau coup de chapeau na fali ipupa DiCaprio Anelka est-ce que déjà un artiste musicien congolais moko a bêti le qu'on a ba salle mythique bongo depuis Wendo Tilelo devant plus de 40 000 personnes est-ce que bazali devant plus de 40 000 personnes artistes musiciens congolais na ba salle mythique bongo na ba Europe a bêti devant plus de 40 000 personnes na ba Europe wana bon tout le monde ba bêta ba Zénith ba bêta ba Olympia ba bêta ba nini total on a ba TV vous comprenez tozara kunate total on a ba TV to kota répéter tout le monde on a ba TV mais na ba image moko ya moi net vous comprenez na n'époque wana Android des arranges des allotés hein si les lopena soko sali pena mpiaka Android et kolakisa mpiaka na yo vous comprenez soko sali plein Android et kolakisa plein na yo donc c'est ça maintenant tu vois que non ba Zénith de Paris wana et zalaka nango ba 6 000 places ceux qui belé ba 12 000 et bien nakata et pesinga kanda ouais you arena et bimisi nombre ya ba place ya ba salle mususu biso to mona ba danger et même ngale on a robeta pe salle wana ba Zénith wana robeta ngope ba Olympia na robeta na ngope au moins tatango ba noko musu ba beta kango ouais to banga ba to mona ba danger te mais to ignorer pe ba te na ignorer na sensine au moins conscience on a zaki na époque wana yango te na ngolelo dans l'homme d'ako kosanga souté comprendre na ndenge pe vitesse Nathalie na moni na sali analyse au sali makamu na yo oui avant na betolo maboko Nathalie na sali pe analyse si après na lobby ouais est-ce que ngata on a na yeba ke yo tu na masolo DiCaprio rien du tout na yeba to ko tu na ngo mais tu ningango heureusement na rappel sage na makambo na mazo sala en tout cas coup de chapeau vraiment moi la mazo sala coup de chapeau vraiment et je dis bon dimanche à candidat na biso hein balobi ya biso ya Funa numéro 464 na biso ya Funa p 38 na biso ya commune ya Bumbu yenani honorable Vumbi Kashala Christian balobi honorable Christian Vumbi Kashala 464 na biso ya Funa pe numéro 38 na biso ya commune ya Bumbu vraiment ozolanda biso depuis résidence na Bandalunga vraiment et je dis encore bon dimanche ya Eva Tumbaka Lombo mukulumpa wani match depuis Anvers ya Eva Tumbaka Lombo mukulumpa wani vraiment merci na assistante il y a Patricia Chepela, maman na Mercène, là, on repose le cœur de Kikoyo, ça, vraiment, a assisté, émission, n'engue, vraiment, Patricia Chepela, na ebike lelo, et bamabanga tout vraiment, et so foutama lelo, quoi. Merci beaucoup, et merci na Guilé Congo, balobi, Guilé Congo, Nzambe ya Sima, yoza na poso tongadi niveau,
ozana posa actionnaire tozana posa ya muto ya koya komemelo basima basaki nyonso tozana ngo besoin vraiment ça la confiance na Guilin Kongota opena azawana pona ko fournir bino basima autour bozana ngo vraiment besoin na moni pe bongo ya biso ya bana commune plutôt biso nyonso tout bana funa numéro 217 na biso ya bana funa balobi Kangumbi Nakweti Jérémy honorable Kangubi Nakweti Jérémy 217 na biso ya funa bana funa nyon surtout vraiment tous à la derrière 217 na biso numéro na ngeso na 217 na biso pe honorable Kangumbi Nakweti Jérémy oh vraiment azana et na ebité vraiment ebitango lobi ya biso ya funa mais bosani na kalamu pe tozana mutu moko azawana na commune ya Kalamu honorable Nabiso Mboka Zala, autrement dit Yawaba, numéro 62. Donc, bana Kalamu, nazobeta CT. Soki tolingi, ba veni na biso, commune na biso zonga ndenge zalaki. En tout cas, topé sa confiance na honorable Mboka Zala. Nabo sanité, le défenseur du pouvoir, Pasinkoi, Fati ou rien. Babi Pasinkoi. Donc, yepena tozobenga yepenako, moi na Fati. Mwana Fati, le défenseur du pouvoir, Pasinkoi. Vraiment, Miso Chomeni, tout sur l'impe mouké lelo, qui dei Paris, qui dei Paris 7, qui dei ba production ezali to comment pour na bateau tout peut-être sous baza pe na posa baroko ko produire yo vina ndenge ba campagne ezali et to tikali na plus ou moins une semaine pour ba campagne ici là et to kende bongo mercredi bisognon tous les 20 pour na mina éviter ce que relancer message na ba candidat au peut-être sous baza ko produire ba artistes et musiciens. Na bengi nanu bana commune à Kalamu nyonso lobi na cercle onatra à partir de 10h na ko prester na manifestation ya honorable Mboka Zala na ko prester wana à partir de 10h Mboka Zala akoyamba bana ya commune ya Kalamu numéro 62 balobi vomi yeke bango donc na Kalamu toza na candidat moko na Moamba toza pe na candidat kaka moko Mete Biguel Kandolo balobi papa Moamba ezotale lande yo Moamba bazana simana yo bana limete nyonso bango baponi na bango papa na biso boni makambo balobi bana boni makambo numéro 68 donc limité alobi ya okene banzela wana te donc boni makambo akangi na ka limité abi ka limité donc limité ona alingi azongisa yango ndenge zalaka na tango ya ba Belge azong sa limité ndenge zalaka tango ba Belge donc papa na biso boni makambo numéro 68. Merci beaucoup. Na évité ton tout bwana yo parce que to yamba deuxième invité na biso azabongo to na évité message ni fort ko s'adresser na bato tout balandio na ndule ya peuple ya lilo. Bon, merci mingi na o Zakle ndenge ozu opportunité ya mbanga na sepeli nazo benga kaka oyo tout ayebi abetaka guitare abetaka même harmonica même sifflet. Et puis que harmonica c'est un instrument na ina batangisa biswango. On comprend? Même obetaka harmonica. Obetaka sifflet. Nazana batu tout baya ya tout obana bezo basala babeta musique. Nazo recruter. O no sozana bezo obeta musique abenga na numéro 089 657 33 33. Adresse nazo recruter eza na quartier 20 mai. En diagonale il y a école Mosengo. Donc, avenue Mambembe, numéro 5. Au monde église Morezawana angricaine. Donc, sur le côté wana, au côté leader chemin de Morezawana, azo recruté. Nabo sente na pesi ba bon dimanche nangai na PDG Casse Opelele. Restaurant du Vine. PDG Casse Opelele, a sali longe bar. Car à place de Vandaki wana, a sali longe bar moko wana, en tout cas na bisio. Et là, on a abi à Fongolango. Le croisement India Saïdi. Quand India Saïdi, yo pendo yebi. Wana India Saïdi, Azawana à Fongolango le 20. Donc, tant que voté, na retour, biso sur Tokuta na restaurant divine et pas ya PDG Casse au Pelele. Na bosanité honorable Jean-Claude Sungula. Jean-Claude Sungula na peso ba bon dimanche na yo numéro 548. Jean-Claude Sungula, yayo yango wana. Honorable Tonton Kunda, Yabiso Yafuna, Bino Nyonso,
na yebisa bino ka vérité ezaka na kati ya irne ata nazobwaka bango nyonso vérité ezaka na kati ya irne donc c'est leader showman. Merci beaucoup. Et moi je dis bon dimanche la médaille de la Funa numéro 322 na biso la médaille de la Funa madame Beki Mupoi Yakangamba. Balobi une femme pas comme les autres et Balobi ou toujours azana pour nous changer image il y a district il y a Funa topé circonscription il y a Funa Balobi 322 na biso Balobi présidente il y a fondation Beki Mupoi Balobi ya biso yewana mama Beki Mupoi ou toujours azawana et Balobi topé ça maboko bana Funa numéro 322 maman Beki Mupoi na biso ou toujours azawana et j'ai dit encore bon dimanche à Julie Appela. Julie Appela, une femme pas comme les autres, une femme forte. Julie Appela depuis London. Oh, vraiment, Tikarabi sauté, Madame Julie Appela, une femme forte, vraiment pas comme les autres. Oh, vraiment, c'est journée bongo, na niveau à Londres, vraiment, on peut toujours après trapper biso mais forte. Vraiment, ceux qui nous ont ponayo et qui est vraiment rapidement, bête héritier Watanabe et aux bongo la chanson au Ponangaï vraiment. Et je présente mes sincères condoléances à la famille Solo. Et Bokesse vraiment vraiment bah tu peux perdre maman bienvenue Bokesse ou vraiment tu peux tika biso hier tu enterré qui bongo maman bienvenue Bokesse kuna na cimetière ya nécropole entre terre et ciel vraiment famille Mobimba vraiment équipe Mobimba ya ndule ya peuple to présenter pour sincère condoléances na ingénieur full Yannick Nyenyezi ya maman Abigail Isolo vraiment bah tu peux perdre Bokilo maman Abigail Isolo Nyenyezi ou vraiment tu repères tes mamans et famille Mobimba tout ça vraiment qui est à les capons à réconforter vraiment mes thèmes na bino pour tu repères très cher vraiment très cher maman bienvenue Tikabiso cancer il y a Gladys Bokesse ancien joueur na biso vraiment et n'a présenté bon sincère condoléances et je dis bon dimanche à tonton Fall mis à mort balobi tonton Fall miraculeux Fiston Dongala, papa na Dylan Motema ma grâce vraiment tonton Fall miraculé Fiston Dongala vraiment Zolanda biso pourquoi pas Richiki Solokele mon personnel na Mondi Bongo Dr Dani Lando papa na Danviana na Vianela Motema batu ya mama Vivi Lando vraiment au Bozawana pourquoi pas ingénieur Marcès Kengele au Tubozawana Guilé Benga Def Color Motema mama grâce Guilé Benga Def Color ina robosa na tedi susu Arnaud Dembala balobi Arnaud Dembala mokonzi ya yoyebiti Arnaud Dembala mokonzi des fois ebike uzana tout ça bongo na chance j'ai dit bonjour et bon dimanche chance ouais bonjour Petit Zacle ouais allô peuple toujours bonne santé bonne makambo. Ouais, santé kitoko, makampezo s'est déroulé dans bien dans Ngolo Nzambe. Donc on a passé coup déjà merci. Vraiment. Tata Mokeli na nyoso. Nyoso tout au sala. Yende patron. Vraiment. Vrai patron, véritable patron et wana. Donc on a passé vraiment ba merci. Ngolo Nzambe Mokeli na ngai. Donc né na zao ezande. Né tout ça biso. Merci. Na bo Montréal. Vraiment. Kikoyo sana ba maman. Tesa chepe la grâce en Ngolo. Vraiment. Et penatam tout le monde en a été donc tout le monde en a été comment na koyoka nzembo ya oponanga ya héritier Watanabe Goga Tota Tembe état qui artiste et musicien et ça comment la chanson oponanga ouais donc je peux dire quoi tant que les cas déjà na TV donc on a déjà na 4 plateau na yo donc on a talango donc c'est une très belle chanson, hein. C'est une très belle chanson. Première fois que on a qui en internet, parce que nga zarana ilo mo boy katsinanga, so nzembo za bien. Une fois qu'on a yo kiango, première écoute, na ça déjà batu nzembo za kitoko. Donc nazarana oreille wana. Donc c'est une très belle chanson en plus et rappelez ngai pour batumi ba mon nango étrange. Héritier wata misia mokila imbeli nzambe ok ba fina biso ba King Kester pe à son âme imba déjà bandila vele la yaka baninga boyoka sangwa malamu mboye lelo na baloli pona sukoli motema nanga pona yebi bokonza nzambe komi pene mboka pusana pembeni na yawe bato bagumba melaye pambate kanda ya nzambe si ekomi pene donc ba vieux King Kester ba imbela déjà nzambe donc ce qui
otali biso bato babenga biso ke ba misia mokili ba satana to ala ba maseke nzoka ezaka nango bongo te au contraire ku to bangaka nzambe koleka pe bato misusu to yebi ba musiciens chrétiens mususu ba imbela nzambe. Donc c'est un peu ça, c'est une très belle chanson. Félicitations à leader Gogan Toto Yantembe. Vraiment. Félicitations. Ouais, bonne indeni évolution ya makamna yo, ils ont évolué comment? Ouais, activité na yo. Évolution mamunanga ndenge kaka ba programme ezalaka chaque jeudi na beta na Bandal et puis chaque vendredi na Kasavubu na Force na la source VIP. Donc na Bandal na beta chez Lori, chez Madame Sifa. Donc ozalaka wana chaque jeudi et chaque vendredi na Kasavubu na Veni Force 56 na la source VIP. Mais message où est fort na ekolekela na TV eza que samedi oyo ya semaine tozo banda le 16 décembre na bengisi bana nyonso ya Kinshasa ba kinwa nyonso tous les 4 districts donc tokuta na bongo na commune ya Kasavubu na quartier Lubumbashi, croisement des avenues Lubumbashi, Kasavubu, dans nos bêta concert, moi en plein air, on a un groupe nanga 100% mélodie. Donc 16h Tobandi jusqu'à X time. Donc Naboka, il y a Fondation Marie-Hélène Maya Lustar plus 1. Donc affiche en Waneza de Jézoleka. Donc on a profité pemba on a salué son éminence maître Kazi. Son éminence maître Kazi. Honorable Eo ya Funa. Donc il a postulé na Funa. Donc ba numéro ya ngwana yepa ozalawana. Yepa ozalawana son éminence maître Kazi. Kazitero. Kaziteriko. Donc Faustin donc yepa ozalawana. Donc Fondation Marie-Hélène MHND a sali production wana pour na soutenir candidature nae. Il y a maître Kaziteriko Faustin Kenda. Donc, Tozalawana na Bisibino, samedi 16, 16. Samedi 16, 16. Donc, 100% mélodie, Rosalana va inviter P. Bazali et Belé, ba surprise Ezali, Boya, Boko Sepela. Donc, il y a des gars. Boya Oyo la musique. Musique. Mais le guitare, yo Zalara Keno, moi, ma guitare, on a graté, et je sais pas les sabato, tout Bazolanda Bisso, n'a pas parlé, n'a moni bongo, Becker, Becker Love. Becker et caméraman Nagata Pic Télévision Azolanda Bisso des présidences, pourquoi pas Vincent Onoka ma papa na winner motema bato Jordan Kama depuis en direct des Loufou kuna précisément na Congo central. Vincent Onoka mo azakuna toujours on a Azolanda Bisso ba image Joël Ngandou des marketing Joël Ngandou bureau privé na monipe espace la bénédiction chez Lasconi na croisement Chaba Moko sur la commune à Bumbuana et pas Yemoko Mireille Kakuzitoko Ilus vraiment na moni boba maigombo ma bazawana ba ange ngandea bazawana vraiment binoto vraiment au grand complet vous a toujours na eto na robo sanate eto na Séraphin binoto vous a na espace là de la bénédiction et chez Lasconi kuna bon lelo guitare était mais un chanteur ba pe na capella faut yembara parce que ba note donc un chanteur est-ce que tu as qui Jean Koubal Kalala artiste et musicien na biso vraiment wa sa rapper musique bien pe candidat et national na circonscription ya Moamba fallait oui succès c'est bien bon aux obéta devant plus de 40 000 personnes c'est bien bon mais est-ce que musique est nini na musique on a y être grand chanteur il faut vraiment oui baba note oui comment est-ce que c'est oui et tant qu'un artiste musicien malobo yo Kulutu Jean Koubala loba qui bon et sunganga ou pas mutu na mutu azana makambu na ndenge azomonela Jean Koubala aza moninga na biso te na mamba musique si tala atanga na ina eza université à musique na musique tozana ba note ndenga lobaki donc ayebi pourquoi lobaki bongo mais kota la ba propos nae alobaki te ke baza ba faux chanteur alobi ke baza ba bon chanteur être bon chanteur eza mabe te
Peut-être que tu peut-être non 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 hier a diminué peut-être il fallait pour toi diminuer faire école à bagolo koto batumba ki koto pe ba wario ba répliquer ki ke ya robona rolo ba oui beta devant 40 000 personnes le succès c'est bien bon mais musique nini c'est comme si il a un peu Alobe bongote. Compréhension ba tu me souviens Alobe bongote nga tela ki émission na très bien. Alobe bongote. Alobe bongote oyo vie Jean Goubal alobaki ezaka ke anika atali sa pe mayele na ye liboso batu parce que atanga na ina to na ba solfège ba salaka donc au décortiquer ba corps bani so tali banzembu Jean Goubal ayembaka oyo kango izana ba intelligence moko boyi ezaka na ba intelligence moko boya ba corps oyi ayembaka ngo siko lelo biso ba oyo tozo yembaka tout droit oyeka oyembi na yo oyembi no tout droit natangi komba mutu te donc mais oye pas lobaki eza na ma bête apporter un plus pour na biso ba artiste peut-être plutôt ba que ça soit intelligence moko boye tout ba que ça soit intelligence moko boye nzembo nanga oyo na rome mamo boye na zongi sango boye donc c'est ça anier ba effort ya batute au contraire apesi so courage na ba artiste ba améliorer sous savoir na bango quoi ko suko ça ba recherche yango wana po ya za makasi na musique de recherche OK aza makasi na musique de recherche so tali bien atangaki grand chanteur atanga elo kwa kanza OK est-ce que yemo ami lobeka sa grand chanteur non alobe bon oteke abe ngape na za bon pourquoi lobe bon so ka minimisaki batu mais yemo kwa mitaki pe na ranka ya ba bonte OK allez-y comprendre est-ce que on a nzembo moko ya Jean Goubalo yebi o yembela pe batu wa Hollande biso na ba parler le quoi chanson Eve parfum nanga ya talontunga solo refrain nanga nalinga kuyemba en solo nkita nanga ya wakabelanga mon bonheur vino ya guetaka ba joie dans mon cœur Eve parfum nanga ya talontunga solo refrain nanga nalinga kuyemba en solo nkita nanga ya wakabelanga mon bonheur vino ya guetaka ba joie dans mon cœur rêvé lina o aza mokete monene te magina yango wana molai te mokuse te na innocence bomwana pembe te moindo te lango yo nzambe ya bamize na yo kuna evelina o aza mwasi lulingu ya qui trouve la femme, trouve les bonheurs. Azamamo ya limemia. Merci madame pour cet honneur. Et on a joie. Na pesa ya kumbonanga. Équipe Pola Théo. Oiza featuring basala na grand maître Lokwa Kanza. Yoka sko place Lokwa Kanza ya. Hata lelo na keleli. Na banga rien. Baje mike mikyo ya mokili. Ayebi bien. Naba spécimen ya rari etikali hawana sena okapi bajali ata lelo na keleli na banga rien baje mike mikyo ya mokili ya ebi bien naba spécimen ya rari etikali hawana sena okapi bajali eve asa mokete monene teo Magina yango wanao, molai te mokuse te, na innocence bomwanao, pembe te moindo te, lango yo nzambe ya bamize na yo kuna, evelina o, oh so, mwasi lulingu ya. Ah vraiment, félicitations vraiment, félicitations la chance peno. Otali nze mwana zano intelligence, ya ba corps, bazo décortiquer ba corps. OK. Naza fanatique ya mutute ponga mope naza chanteur mais naza kakande na moi savoir nanga OK oreille moi savoir nanga oreille musicale nanga donc babilo kwana ya ba débat na sotali ba fanatique ndemba osala ngo ba finga vieux gens ba loba boye est-ce que yo ki yemoko vena biso aigle fali pour pas à lobby et qui les padres à lobby
Non, ils ont pas fanatique. Fanatique, c'est normal. Fanatique, azawana, soka lingi déjà mutunae. Alingi kututé ya oloba soki nini. Ata au monde aux autres sanzela mo ya bien. Ya obo ya nekaka donc. Et ça non bon. Vraiment, ce qu'on dit moi elu na sepela na nzembo ya Jean Koubal. Est-ce que travailler ngo? Ouais, naimba banzembo nae donc aza parmi ba idole nanga. Aza parmi ba idole nanga. Ba vie nanga Pascal Lokwakanza. Non. Nayo karatro la musique et surtout à Libanda Mboka. OK. Ndetse Lokwakanza nini oyebi? Yozali moinanga ya tongo. Oya pesa kanga sai. Yozali fololo ya motema nanga. Soki yote onanie. Tu as mis mon cœur comme ça là, c'est fini. Tu as mis mon cœur comme ça là, c'est foutu. Ah, Mbifé, je t'aime, oh Mbifé, aussi mote mananga, nasala boni ona lingio, mama, edie, awayo, picoli. Félicitations, ça fait plaisir. On a bien ici le 16, le 16, hein, c'est samedi le 16 décembre. Boya, Boroyoka, chancel de Garbo. Naza na katsa allo peuple, ndoule ya peuple. Donc chanteur du peuple Nabino Yeyo. Si. Les chanteurs du peuple. Pour bien nga bon chancel de Garbo, mélodie d'amour, les chanteurs du peuple. Chanteur pe à peuple, Yeyo Azawa. Donc na bien ici le 16 décembre. Boya. Na commune à Kasavubu, quartier Lubumbashi, croisement des avenues Lubumbashi, Kasavubu. Oui. Donc, ce comique en Prince Kasavubu, on a arrêté Lubumbashi au Moni Podium. Donc, à partir à 16h, Boya, na Robandabino, na première génération. Oui. Première génération, place Bavina Bisoba, Wendo, Bajano Bomenga. Na génération, elle est là. On a travaillé dans la première génération. Nazarati. Vraiment, c'est ça. Na Banda Kuna. La première génération. Marie-Louisa, solo ngai na yo, wapi kombo Louisa, lobelanga wapi tina Louisa, Louisa, nakobala se, Louisa, nakotila ebokila lobi, Louisa, solo penza ngai nakobala Louisa, Bamonaki yo na Bujumbura na lingomba ya basi. Donc ba vina biso ba jano bomenga na obanda wana tina génération lelo. Donc na koyemba nyonso vraiment. Boya vraiment na bingsi bino le 16 na bokasi ya fondation Marie-Hélène MH Maya Lustar plus. Donc boya. Et je dis bon dimanche à my boss Yannick Kini à Rombox, l'homme qui détient les drapeaux ya Mboka. Depuis Soudaf, Balobi, yo numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, Azate vraiment Yannick Kini, Rombox, acteur à film, là on repose le cœur de maman Brigitte, Kalanga, ou tout Kalanga, Baba, pourquoi pas. Trésor Mouchi, le mécatologue, président de la fondation Mouchi, vraiment, na monaki archive, na tindela ki archive, ça lui bien quoi. C'est-à-dire, ça qui soirée magique, vraiment Trésor Mouchi, le mécatologue, président de la fondation Mouchi, pourquoi pas. Balobi Jimmy Belaou. Patron ya Flat Hotel Vicky Lodge na commune entière kuna Flat Hotel Vicky Lodge on a posé au repos qui toko kende vraiment na commune entière na Vicky Lodge pas yemoko le boss Jimmy là où toujours bazawana batika rabisoté na zo rappeler na bana nyonso tu ya commune Masina numéro c'est bani 48 na biso yenani Blanchard Dikambi le DG de Allo Peuple Télévision vraiment bana Masina nyonso pourquoi wana kota mapela wana tubino tuba koto wana nyonso tuba rai bino tu wana na Masina na yebi kino kota côté ya Congo babenga ni baba côté na biso kuna Petro Congo ba Petro Congo bino nyonso tubo retenika numéro moko numéro 48 ya yemoko Blanchard Dikambi ya betu moshi ya omini ya Masina Blanchard Dikambi vraiment bossa la confiance bo pesaye maboko pour à défendre la cause na bino ya commune ya Masina lobby babetali solo musu ya commune ya Masina batu ya kotia poids ya ko voter bango wana ba Blanchard Dikambi o aza jeune aza na vision sika au chef de l'état lingi a travaillé na jeune lokola bango boye ba Blanchard Dikambi
jeune aza fraîche azo dégager fraîcheur aza souci yebi comment difficulté pour aza mutu azara na terrain azara mutu a vivre na batu ayebi passe ndenge passe ezali pa yebi nini akoko loba nini akoko sala pour que aluka ko améliorer vie ya condition ya commune ya Masina vraiment Blanchard de Kambi numéro 48 na biso ya commune ya Masina azawana chance vraiment toujours comme pratiquement na suka ya émission na vraiment au qui aux na single toi basé là pour quand donc naza déjà na studio ba travail à studio bandaki déjà pour na single nangé bima na année prochaine donc bah janvier déjà single nanga et osa déjà disponible pour naza déjà na studio pour que mi bois que lango te na ba net na ba festivité boy déjà batuba omi make up poids quoi bah formule 7 hôtel pour dynastie décembre jamais de la gloire zoya décembre se mesurer peu quoi décembre toza non na problème ya choix ya mboka pour na mboka ikende pour na mboka ikende pour na mboka e poussana quoi donc toza na obligation wana donc yango wana na profiter kutu na ebisa bana Bumba territoire Bumba donc candidate na bino soso ya mboka Mobati Massimo Sandrine voté 360 bana Bumba candidate na bino ye wana soso ya mboka maman Sandrine Mobati bo voté donc pour na changement ya Bumba quoi donc aza maman moro ya bolingo na moni lisusu na kati ya Selembao candidate na bino Renate maman Renate aza wana numéro 105 bo voté numéro 105 na bino ye wana maman Renate pour na changement ya Selembao na moni pe na kati ya Kalamu candidate conseillère municipale de Kalamu NVCC votez tous Charlotte Kankumbuyi Yambala Oyo donc beau voter numéro 5 Charlotte Kanku Mbuyi Charlie honorable Nabino Yewana candidate conseillère municipale Nabino Yewana beau voter vraiment numéro 5 Charlotte Kanku Mbuyi na profiter na pesa ba bon dimanche nanga et pas ya madame Yvette la source de leur beauté humaine tonton Patou Patou Yogo namoni tonton Michel Ponclin donc bango tozarana bango chaque vendredi wana na boss na proposer question yo et yelinga mbala moko tango na sololi na prophète Zéphie Kalenda prophète Zéphie Kalenda vraiment j'ai dit bon dimanche à vous Mosal Nankolo prophète Zéphie Kalenda oh vraiment azolanda biso lelo komona be fort l'artiste monsieur Fally Ipupa osala Fally Ipupa zalaki devant plus de 40 000 personnes na Paris la Défense Arena. Est-ce que depuis Wendo Tilelo, artiste émissé congolais Moko, a tellement na scène mythique le roi na Europe Bongo devant plus de 40 000 personnes? Lingala wana ya depuis Wendo wana ya ngonde tumba pe mboka. Lingala wana depuis Wendo. Lingala wana ya depuis Wendo wana ya ngwana tumba mboka. Na lingango vraiment te. Pourquoi? Par rapport que ba Wendo baza bato basimbi potopoto musalo to sala el Rwanda ko to na immeuble bat basimba e potopoto po telemeza si donc série wana arena ezaki te vitesse alelo pe ezaki te donc ezaki temps na ye asala temps na ye donc temps na ye kota na âge so Wendo azaki ti lelo Wendo donc ata kokololo so nani to benga nani mais ben fort azo sala c'est bien coup de chapeau na aigle ozo sala eza kitoko makasi mais lingala wana depuis Wendo wana c'est-à-dire balobela ebima lokola non c'est-à-dire a ignora ka peut-être amsu be fort ya ebima rabongo parce que ceux qui lelo aza lelo eza po bakulu tona ndenge lobi basimba potopoto po batele mo azali mais quand on parle de Wendo Tilo c'est comme si lelo pe on dirait musique ezalaki te musique ezalaki mais ce quand même aye pas baki 6 mois implice pour lelo pe lobi to sima lobi biso pe to salaka te ba obeta pe le solo kasi mwana te kasi be fort be fort ngwana oyo azo sala wana kitoko azo bakisa likolo ka ya bakolo OK mais ezate ka leki bango te mwana leka papa te parce que bimi na mokongo papa mais que ba mwana pas osala mieux que papa okosala mieux pour na lelo po yende mutu abimisaki yo oleka na sima na ye ke poza ki pe na talent
Oh. Le cas qui était. Non, Il y a qui a non. Talent, soza qui na talent ka ya pamba. Ouais. To na nzela mutu mo boité obi matin. Eza na bato basala mape abimi ye moko. Ouais. Abimi ye moko bazali. Si. Mais eza na bato misuba ya na mokili fo abonga na sima mutu. Ouais. Ye mo il fallait pour pas yeso uyo kazo lo babilo kwana. Ya biloko to lo ba mambo ba porter parole, ba fanatique inde ba kotara ba biloko oyo. Misusu baza pro. Yeso yo ka vient na biso fallait pour pas na TV a robo ya quadre. Arosala ngo jamais tant type tant sous carrière ne tant sous petit nzama ko. Ah tikala ko ça. Aza moi exemple à suivre pour na ba jeune gens to ba jeune artiste ko la wini bozo ya parce que za telo ko kabona ici ka moto ko longwa pas leader moko et nécessairement ka faut le la TV au fin quand même il y a peu ça image moko. Ah eza na sens. Non eza au monde. Ata mokolo moko ta cracha sur mais bezaka batu kaka bazoka bakotsa walo babwason saboy mais ye moko en soi azana vraiment té na babulu wana so indemnité ezati akoyo sala ngote mais coup de chapeau na aigle parce que ba carton na pas obeta wana na episode des gars concert ya eu arena les kai kitoko ya Wembley plus sur les kai bien atala kiango parce que ngazaka tout le temps na internet tu ko tigala sur les 16 les 16 on a le même samedi yo beta parce que aigle plus ko beta na ING Arena na Belgique na Bruxelles ouais au monde donc ye kuna na Bruxelles nga awa na Kasavu na Kasavu en plein air na Mbappé banzembo ne OK na Mbappé banzembo na donc boya boyo ka banzembo na Mbappé ba vina biso ba faire na Mbappé tout c'est yo za on a parti plutôt parti pris ne nga mo pe na l'artiste lobby pe na bimisa banzembo na ngai utopie petit ya mutu mo songolo utopie petit ya mutu te naza leki na leki ya bayaya nyonso naza mwana ya ba papa nyonso mwana ya ba mama nyonso donc nazawana vraiment nazali vraiment beaucoup tout comme nous pratiquement na suka ya traité na biso mais nasi sagite donc ba dédicace na ngai et pas ya Olivier Kipula Diatabao machine à mbongo Héros dollar. Donc merci na ba soutien wana koko nanga merci na soutien koko nanga donc na mona ki système pour na mamba studio tozoko maraka na moni susu mon vieux Yannick Makiadi le chief papa Jason yo a danger wana vieux nanga susu Yannick Makiadi donc basé belé au ba soutenir la chancelle de Garbo na moni utelo ro lobate na sengaka ba soutien na bino ekoba parce que na studio boyebi musique et senga l'art senga l'art ko sala séance à studio faut l'art donc ba soutien na bino financièrement moralement nyonso donc ba soutien spirituellement ba pasteur nyonso donc yamboka na pesi bino ba salutation quoi au moins Nabino. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabatutu Bolandi Bisso. Vraiment. Et j'en profite l'occasion vraiment na bongo T5 et na remercier Bato. Baza vraiment très cher pour Nabisso. Vraiment va soutenir Nabisso et financièrement, moralement, spirituellement et puis na moni bongo Guilé Congo ta Balobin Nzambe ya Sima. Pe na zobi sabana tout ya commune Ngalema numéro 427 na bino ya commune Ngalema Anemol Poupa. Balobi anemol pour pas candidat na bino ya commune Ngaliema balobi bana Ngaliema ozone DGC sola wana tout soto ke ba côté tout ba ipen wana tout ba masikita wana union surtout bino tout côté wana union surtout bossa la confiance na 427 na biso anemol pour pas vraiment candidat na biso vraiment et merci beaucoup na pesi bon dimanche maman Clotilde de Bondo la foi des reines plafond de Rennes véritablement social OP Atika Rabisote na moni bongo Kelingole la motema Patrick Amissi en direct na Montréal Kelingole la motema Patrick Amissi couple moko très bien et Judith Tumipata motema batu ya Serge Mbo Judith Tumipata na kata 001 Judith Tumipata na robosa na teka yondo mtozobo sana ngai Rosemi Kuvangi véritablement social na kata Atlanta wana motema batu ya Kovo véritablement social Rosemi Kouvangi ndenge lobaki le 20 vraiment collé zo ya na ozelango pena kitoko na pesi bon dimanche na Jean-Pierre Mvunzi en Amérique au Congo Jean-Pierre Mvunzi en Amérique au Congo balobi Jean-Pierre Mvunzi yo yebiti balobi candidat na biso ya Bumbu numéro 42 Christian Mukanga Bukasa balobi mwana na biso ya Bumbu né grandi na Bumbu yebi tous les 4 quoi ya Bumbu Christian Mukanga Bukasa numéro 42 vraiment biso tout soutenir Christian Mukanga Bukasa numéro 42 na biso ya commune Bumbu na
Sanate Merlin Mei Kamalandwa. Patron topé président ya ONG Télémissa Bumbu. Merlin Mei Kamalandwa 41 à Bissau. Balobi Télémissa toujours au Bumbu. Ah danger. Honorable Merlin Kamalandwa. Na sepeli vraiment pena saluer wana mutunanga. Wana mutunanga soutenanga ya pe ba concert na ngai donc bana Bumbu. Boyebela. Vrai mutua. Vrai mutu donc bo voter bo sa ruba jeter pour Bumbu ekende musika. Na profité pena saluer Azara Emorote na Bijou Kimbondo, Bijou Kimbondo, la grande dame Bijou Kimbondo. Nzembo mona embaki ya Evelina, alingango mingi. Bijou Kimbondo. Merci beaucoup, merci. Tout comme pratiquement na suka. Il y a à traiter na biso. Merci beaucoup na batutu bolanderi biso. Merci na biso beaucoup caméraman de guerre. Vraiment oza toujours libanda na sewana. Merci. Na Montréal Kiko Yosa papa na Mersene motema batu ya Patricia Chepela balobi ndenge nini basango ya aéroport mikolo kangi bachandote po yo kanga mo bachando elekate quoi yoza la rawana vraiment na yebi awa naza osepela quoi. Merci na batutu, merci na régie finale balobi yemoko Eric Matala cerveau Android Eric Matala vraiment misapiatalo ndenge magnoli pena kuna na régie finale vraiment merci na batutu, merci vraiment na dipro na biso mais c'est Norbi Dipro, mais c'est Norbi coordonnateur na biso pe à l'OPP Mouka cordon Mouka vraiment bino tout toujours wana au boza okumba à l'OPP télévision vraiment merci na batutu, merci pena na bino tout, portez-vous bien, c'est parti, on se retrouve dimanche prochain sur même chaîne et à même heure. C'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Allez, Petit Zacle. Petit Zacle.